Mbote bande coffre suki na video oyo nazolakisa ndeni nasalaka modèle nanga oyo ya flat twist na méthode invisible. Eza pe mpona kolakisa technique oyo nasalelaka mpona suki ebima naturel lokolaka eza suki na yo moko mais nazobakisa pe mesh. Na banda na suki oyo eza déjà propre donc nasokolaki yango et puis naséché yango na séchoir. Et puis nakobana kokata ligne nanga déjà oya propre nazosala yango ka likolo parce que nayeba nanga kosala baline te. Mpona modèle oyo ebima vraiment naturel eza important ya kolongola nanu suki ya liboso wana olongola yango à part après obakisa mesh na katikati, pas vraiment na katikati mais juste après partie ya liboso wana. Nazo utiliser mesh ya kinky parce que eza texture moko na suki nanga moko. Nako utiliser pe chouchou serre-poignet ou nako kanga ngo na mesh après nako attacher ngo na partie wana na séparer. Après avoir attaché mesh nasuki na serre-poignet, on a déjà que la plupart des cheveux on a kataki et couvrir déjà côté à mesh wana, donc on a cousuté côté chouchou place natasha ngo. Après na banana on coupe la gel liboso pour elaler sasuki bien. En tout cas, moi passer pour nako expliquer ndeni nyako sala ba twist et on nazo benda ba image et c'est la plus proche comme ça bon mon exactement ndeni nazo sala ba flat twist oyo. Et voilà, nasisi kosa modèle nanga. Merci pour la patience nabino. Merci pour la côté la vidéo oyo. Bobo sanate ko s'abonner, ko aimer, na ko partager vidéo. Merci.